lelo Chantini akomi nani na mboko ayibi batika ye asali mabe batika ye pa komi nani camarade ya muninga président za muninga na bango za camarade na bango te président bundi ye moko na ville ya Kinshasa le seul gouverneur a saboté mandat chef de l'État et c'est Chantini Ngobila. Chantini Ngobila a mérité face à la prison. Na modi mukolo asepela ki tomba bimisi résultat. Ya mokonza mboka osepela pe boyo kelenge. Po ya liso yiba. Osa ki vanta ba jiba ye Ngobila mais ville ya Kinshasa sa salite. Tangunga sentinelle gardien du temple na lobby que Chantini c'est un voleur. Mututu fandi mbonga marché. Yazan. Manzela. Vila Kinshasa, yoka ba humilié, yoka nanya kolinga madame, nanya kolinga madame, nanya kolinga ba humilié président nata kenga na za gardien du temple molobe la mokonza mboka. Non linga ngote, ba humilié qui président de la République. Président de la République a dit si Chantini son na zoko sa ba vidéo ça. Au moins ninde ba humilié nga. Oyoki liko na yo. Katumbe za mwana makamu te tokende tozonga Katumbe za mwana makamu mama nazalaki boyi ya tata bakatumbi Katumbi tellement tata na ya zana ya ambiancer momeli masanga sentiment ya zumbo eskizenga sentiment ya zumbo ina e bon abotisi le Katumbi libabe na Congo Katumbe za mwana libebi lelo bolika bolobani alongoli bamiyibi na bandeko ba Chantini akotikalaka jamais kozala mokonzi na mboko Chantini mutu moko ta kotikala kovote Chantini po Chantini aza première muyibi na gouverneur a ville ya Kinshasa to na ba gouverneur tous ces Chantini a géré ma baie on se comprend madame Kisekedi aza na esengo makasi même mukolo Kisekedi obima na mausolée atomboli maboko babeti maboko mukolo ba okanga Kabila no comprendre ebandi déjà ebandi nalobaka nalobaka. Ok, merci. Bonjour, bonsoir chers amis internautes, nous sommes en direct de Corrector News, chaîne Obonara Mingi, chaîne vraiment Kaka Bosolo vraiment. Merci Mingi Bababoni na biso ya Corrector News pour la confiance et la fidélité na bino pour la chaîne na bino Obonaka Mingi. Et balobi et tufandi kaka to mona ka lobi na butu boye kakebeti na Kinshasa kakebeti babi mokili ville ya Kinshasa eza ya koningana monde entier mo bape na bapays nyonso na bamboka nyonso tu oyo bakongolais bazalaka eza ya kolinga eza ya koningana mpona appuis ya bakandidat oyo balongo bango bakandidat oyo bainvalide bango toza na 82 candidat oyo baza invalide nde yango wana na bosenga na bino nde bolingaka kaka ke toyambela bino mwana mboka na kombo ya garde du temple Blaise oyo aza soda makasi ya UDPS yango wana mpona kolinga kosepelisa bino nde nayambi Blaise toza na awa na kati ya plateau oyo soki iva koki kofongola bandeko na biso amona invité na biso ya lelo ekosala pe malamu mingi. Bonjour Blaise. Bonjour maman la sepeli sindo bengisinga na plateau na yo. Bon peuple on a déjà monanga na émission na yo et ça les tombé peu bien. Au bengisinga pour attaquer na bimi déjà prophète politique pour na lobaki union sacrée na tsango sous réserve. Na banzo tunenga mutuna lobi ke otango sous réserve pour ni na ba miyibi ebele o ba bomi Kabila ba ko bomba mana union sacrée. Yango no moni lelo yo nzambe nanga kosaka te abimisi bango na kwasa mais 82 mobali eza 85 bamiyibi oyo bavalide bainvalide bango ebimi eza 85 nzambe kaka nde asunga. Ok, merci mingi balobi baza 85 députés oyo baza invalidé et ça moi passe mingi moi mama mingi na bandeko oyo mosusu bazalaki na baespoir ke bakokoma mais place yango bakotikana te basoki na nzela ndi yango tosola na mwana mboka Blaise tosola na mwana mboka Blaise babiga yalinga benge gardien du temple babi lisu ya président yanga bengaka lisu ya président oyende mpenza motu aza kotala
nyonso eza kokipe nyonso merci na bino lisusu bameilleur mpe babonani na bino esika bozolanda biso mwana mboka plaisir lobi na pokwa ere oyokaki publication ya seni ozalaki ndenge oui lobi esalaki nga mpasi mingi na esengo ça veut dire que banda Congo ebanda seni oyo azala na vérité mpe honnêteté devant peuple eza seni oyo ya kadima yango nazopesa kadima félicitation premièrement na bapule na ye oyo basali mosala kitoko ya koloba nalobango awawa tosala badeba oyo mbalombala na plateau no naloba seni oyo to organisation ya élection oyo ekosalama eza UDPS nde moto kosala bavrai baélection vraie élection ndango oyo ebimisi na bato au pouvoir na bato na biso ya UDPS oyo na bakombo ebimi te babimisi bango batricherie c'est ça oyo olobaka état de droit c'est ça la démocratie oyo biso tobundela yango oyo mama esali nga plaisir ya trop oyo nazosenga lisusu nazoremercier seni nazoencourage seni il faut tosala monument ya kadima na seni mpo eloko kadima asali wa elekeli bakongolais elekeli na bato opposition elekeli bango alongoli bamiyibi na bandeki koloba gentini akotikalaka jamais kozala mokonzi na mboka oyo Gentini mutu moko ta kotikala kovote Gentini mpo Gentini aza première moyibi na gouverneur à ville ya Kinshasa to na bagouverneur tous ces Gentini oyo a géré mabe ozo comprendre madame lelo Gentini a postulé député national na Funa mpo bavote mpo banani nalobaki peuple congolais aza naïf te peuple congolais aza pathétique te mpo avote mutu lokola Gentini Ngobila oyo abomi ville ya Kinshasa oyo asabote pouvoir ya Mukwa Tombolo lelo Gentini Ngobila député ake kotriche na machine siko mutu akati masolo kadima yebisanga na résultat gardien du temple olobi mwana mboka Gentini Ngobila mbaka atriche soki kotriche na machine c'est que azalaki na bato ya seni na baagent mosusu ya seni oyo batravayaki na collaboration na bango mama bato babangisa biso te ntango bainvalide Gentini Ngobila ça veut dire que Gentini Ngobila mpo aza mayele koleka Kisekedi te mpo azaka mayele te aleki Kisekedi na mayele te bapesi ye gestion ya ville ya Kinshasa akoki kogere yango te bapesi ye ville ya Kinshasa akoki kogere te lelo tobetela Gentini Ngobila maboko pourkui atake bazo invalide ye mbongo elengesa 2 millions aza nango abimisaki 3 millions elengesa etongami na 1 million abimisi 3 millions fo nga nasala plainte avant masolo nyonso po eza prêté serment nga fo nafunda Gentini yango biso bakino fo topesa gode poi raison yango nazosenga gode poi apesa nga bapreuve wana ngai nake kofunda Gentini nga na Gentini alaba ozo comprendre madame mbongo oyo Gentini a détourné ville ya Kinshasa oyo Gentini abebisi peuple nini akovote ye Gentini amona bajeune ya Kinshasa to bakino ya Kinshasa baza banaïf to bakino ya Kinshasa baza bapathétique mpo na Gentini a détourné na ye comme ici ke ndenge alobaki aza masa faci non seni abimisi buzoba ngai naza seni te seni ainvalide ye sur cause ke ya bato na bato na ndilisi ya bato oyo bayibaki machine oyo bakendaki nango na bandako na gardien du temple soki seni ebimisi buzoba elobi ke non bayibaki wa machine c'est que seni mpe bango moko bazalaki vraiment na sécurité moko te ya mama po mutu akoki koya ndeni ayiba bamachine il faut azala na kotravaille na bango baseni na baprésident ya seni oyo batravaille bango tu bazala ba kadima apiégeaki bango na machine wana oyo nanga akoka kosala te me kadima asali yango soki otriche ekoyeba na kadima atiaki bondokine na machine wana lelo résultat emonani 85 oyo baantivaleur ya minene sikoyo na bino UDPS baza mokie mingi kaka na mopanzi ya nalobi ya ACP eyaki ebimisaki ACP ebimi mpo babundisa UDPS mama biso non biso tolite madame biso tolite pendant 38 ans de lutte
na UDP tomoni pasi ya pasi toza na ba souvenir ya baliti na biso pe makambo malamu eza mutu mota ndoteka kozala pécheur abande koteka ba drogue na poto banini na ye boye lelo akomi politicien na moko non toza na ligne de conduite na UDP maintenant zo biso bango tout sembe bantivale syndicat di mabimisi bango na miso mpe mokonzi ya mboka alobaki akotravaille na bantivaler te na bato bazotriche te mokonzi ya mboka alobaki yango kadima asala mosala na ye me na biso aza mutu bato ozotangelanga babata kabila c'est fouille ya kabila bazalaka na mashine oyo nanga apesaka bango babomba oyo na bandako baza bafouille ya kabila siko biso lelo tokoloba nini lelo biso tokobeta tolo nini c'est ça la démocratie mais Gentini amiyebaka bimi mal vie madame Gentini lelo tricherie pourquoi pas bakangi mwana kasine a été tricherie mwana kasine Petro Levi bakangi ete mpo na nini mpo ya bimi député provincial bakangi ete mpo na nini pourquoi bakangaka Gentini ça veut dire que le peuple congolais a dormi alingi Gentini te mabe o Gentini asali mokonzi ya mboka badiscipline 85 oyo wana batika na bazozolanda fuite toloba te mais babi UDPS bino pe ndeza boye CGP atripotali ma machine ebimi te nalobi moi mboka Charles Mutamutu bavosi na ezawa abi bino pe UDPS CG abi kabuya atripotaki pe ba machine madame ba mamba Gentini kutazalaki te ti mamba ba élection jour à vote Gentini azalaki te kabuya atripotaki ba machine nyonso yozoloba tolandi audio esalinga pasi na respect napesaka Charles Mutamutu ça fait très mal Charles Mutamutu azo raisonnement nekiti tina sa makolo na ye na sa makolo na ye azo raisonner lokwa mwana maternel azo raisonner cadre te Charles Mutamutu tolandi baaudio na azotake na mokonzi ya mboka Gentini c'est qui na mboko nalobi magwi ndenge ni Charles Mutamutu nalobi ye aza na mwamba bakangi na machine te bakangi bugumese ya Kingabwa na mboka Charles Mutamutu bakangi na machine te bakangi Charles Mutamutu te tricherie bango babule baleki kadima na maele Charles Mutamutu akoko telema noza loba buzoba si chef de l'état non CG non tangu bozolo baboye non yokanga bolobi CG Kabuya za na machine moko na président de la République a bimi son à 70 quelques %. C'est qu'il y a ça machine pe. Babi écoute magui. Babi est au monde. Élection entre ta élection ba la Kinshasa. Balobi, moko ba mona ba élection qui n'est na bureau de vote, ba moni ba vote ndenge salami. Madame. Banda Congo banda. Président Oaza en exercice sur quoi Félix Antoine Tshisekedi abattre na ba score ya ba élection big lourd boy ils a fait des Tshisekedi poids lourd na ba élection azate na banzi oza mupanzi sango tamboli partout na ba centre omoni Félix Tshilombo toujours à la barre siko yebi sangai Charles Mutamutu bazolo bake baza allié ya UDPS bato union sacrée agissement au basali bakosala yango neti mutu Gentini po politique ni Gentini aza nango oyo Gentini afongola mbanga contre Félix Antoine Tshisekedi Gentini ndenge aza naza nao na bangambu fo bakanga ye bamdetournement na badetournement na hotel de ville lelo bozotanga Augustin Kabuya ntango bozotanga Augustin bozotaka Augustin Kabuya te bozotake ne chef de l'état biso UDPS ya Moamba base ya Moamba tokozanga kovoter Augustin Kabuya sur 5 communes nani a gagné Augustin Kabuya na ba élection Augustin Kabuya alobi bien na matinée politique ayebi komanya machine de tango kuta kende kovoter ba votele yende azo ba final numéro 20 finanga boy fina boy siko bala ki sa preuve base na lobengo Charles Mutamutu tellement fongoli munoko na ye na ki tricherie na ye abimisa preuve na ba réseaux sociaux amonaki Augustin Kabuya na machine na bilamba alataki na ndenga yaki na biloko nyonso tout ala sa preuve
Ça veut dire quoi? ACP bayaki ne peut pas bloquer UDPS. Mais va bloquer comme PPT. UDPS c'est l'état d'esprit. Ce que tu vas comprendre. Les noms gentini. Bon, qui va soutenir tout bassin dans des villes. Tricage bassin dans des président Félix Afandi Kimia, non? Gentina za mutufa a se retrouver dans makala loko à Kaboul. Ba détournement. Charles Moutamuta a raisonné le quoi mon amitié. Nasi makanda lobi bouzo ba on a okaki on a ba réseaux sociaux. Réseaux sociaux sont déjà source d'information. ACP zo pandana. Na comportement de ACP tant autorité morale c'est un tricheur. Autorité morale c'est un antivaleur à Mounene. Les assoni ko sa union sacrée. Lelo batu ba benganga prophète politique. Na loba ki mi yibe bele ba bomba mi na union sacrée yango na sous réserve. Lelo bimité. Ba wili ba konga baza. Ba bo chap bazali. Ba olobi ça honte. Nothing pour nous le salinga passe. Mon vieux que j'aime beaucoup. Et ça n'y va pas. C'est un antivaleur. Babibi ba antivaleur. Gentina zana moi dit que Charles Moutamutu ba ko lukayo ko la ki sa preuve. Yango na zo bisa procureur général a fongo la plainte. Pana ba dire ya Charles Moutamutu. Ba mena ya na ba enquête la sa Peter Kazan. Atangi Ogise Kabuya mona bute. Et ça bozo cracher na mémoire de docteur Etienne Tshisekedi. Biso banda to banda. Banda sera Mobutu, totika la opédrete. Na 2011, babotoli biso pouvoir pa Kabila Mandef. Lelo to récupéré pouvoir en 2018. Lelo bon kabotia biso Moussa. Soni, to pesi Godin pour une raison. Nga nazo sera mokonza mboka si ça reprêter serment gouvernement fanda. Na kosa la plainte contre Gentini Ngobila avec ma preuve au Godin pour une orke ko senga ina ndako pesa ngana funda Gentini. Merci Mingi, toujours Kende, papa gardien du temple, il faut merci Nabino Bandeko, vous communiquez un message pour vous, un message pour vous féliciter. Moi, Mboka, gardien du temple, Bino Boudounkaka, il est vraiment, il faut Azalazala parce qu'il y a des sarabino, information où ils ont vraiment, il y a bien ma casse Mingi. Toujours quelqu'un malgré tout comme il y a un souka ya makambango mais na ba moment où il y a ba propagande tout monde qui moi mboka na j'ai mumba ba bêtise ba déjà où salama ki na ndanu kuna ba leader pes ba gens ya ba bataille de pes ba combattant ya leader pes mutu bayaki ba sala ki makambo na ba créer ki ba trouble wana do leader pes et comme il ko la partie moko il y a trouble yo ko lo bani parce que yo za ko représenter leader pes premièrement na ko ebisa leader pes za o babenga biso toza bata non violence UDPS ndenge ezala na eza parti au pouvoir biso toa na pouvoir biso nde tobangisaka biso tolengisaka bato te oza comprendre moto asali badésert na nanu ezali rigen bakonga mutu réputation beba na fanya moyibi wili bakonga yiba mbongo ya gratuité lelo rigen bakonga pesi bavoyu badéléquant ya nanu po batake jekoko po ezosala propagande ya mokonza mboka ese bino bokoko kokwara yango madame événement jekoko batiaki ye lokola cordon ya moamba mpo na propagande ya mokonza mboka ntango akoti kingabwa mboka na ye na nanu bakangi mpe bana oyo bakulu na oyo rigen bakonga apesi mbongo soki oyeba information te moto apesaki mbongo ya bakuluna oyo babundisa jekoko babete mabanga moto akosala propagande ya mokonza mboka oya na bakuluna ndeni to raisonne bien na bandi bakongolais mosusu mayele na bango ekiti nono badipokrete kota badipokrete kotia badipokrete madame ngana tia tutu bango mbalobi ngana zoya biso kotia badipokrete non ezali jekoko na bafidele na ye ya kingabwa bao bazosoutenir mukwa tombolo jekoko ake kosala propagande madame na tuni na mituna na bato bazoloba akoya na bakulu na ndenge ni babundisa su bana ndanu ataka azolukela président bavoi na ndanu rankine eza nini rigen bakonga afandaka na kingabwa te
Rigen bakonga famille na bango réputation beba na kimuyibi ndeko ne pe batie na 85 personnes wana batricher famille ya moyibi lelo so Rigen bakonga a se permettre ko pesa bana nanu mbango po babeta jekoko mabanga po azokota masa propagande ya mokonzi incite na chef de l'état lelo Rigen bakonga kaka wana na ba élection amemi ba témoigner na ba salle de na ba salle de vote akotisi bango ba voter baza 20 ba mutu moko voter 20 fois tolo bate lelo komi jekoko batoboki misu batu batoboki misu lo balobi jekoko mais jekoko kuta azokamwa alobi to masisi kobima na nune na oki makambango batikali kotake bato bandeko ya makolo yanga balati bapola président ne elongi na nga siko yebisa ngai boko baka kuruze mpo na jekoko na kingabo bayebi aluka makambo te jekoko na kingabo ana na bunda te jekoko na kingabo se comportaka bien Rigen bakonga auti wapi na famille moyibi azwa na bareputation mabe tobetele maboko batakaka na UDPS te babengaki jekoko na cour constitutionnelle akende ko se présenter alakisi bapreuve mamboto jekoko bakangi ete na miniti oyo mwana mboka jekoko aza na Afrique d'ici ake kopema potanga ya kwazongela travail ne po travailler trop pour na mukwa tombolo lelo nazoloba madame naza contre ba résultat ya président Félix Antoine Tshisekedi naza contre nango résultat me koko bima biso toko bima na ba 85% biso toko bima na ba sous walobi ba résultat 73,30 quelques pourcents là eza ebele siko ngambu na bino mo bolobi ke non madame décalage madame nakotala kabola Congo 4 quarts ne communication ni Katumbi sali de père et de mère Katumbi aza congolais katanga mobimba katanga non katanga mobimba to lingolo banini nde bango balobi ndenge bango balobi to c'est la résultat nana binika. Ok, merci mingi. Naza contre na ba résultat. Qui nouvelle, qui nouvelle que président de la République Fachi Beton, depuis que bien avec Fachi Beton mukwa tombolo, erba ko banonsa qui abimi na 73,34%. Est-ce que réaction des accueillis? Na tombola qui non nzambe na lola. Na remesa ki nzambe. Après, nous avons remercié le peuple congolais. Nous avons mentionné pourquoi nous avons maman. Le président tout le canon va bêter dans le score. Le président n'exerce sans tricherie. Le peuple congolais a dit volonté, maturité devant chef de l'État. Zongi s'est lié. Il est sous confiance. Le poids lourd nino côté manamboko muta ko gagner fatina na botamité. Penazo la kayo Congo to comme sango royaume. Soki ka Katumbi to fongola munoko na ba occidentaux. Lelo na otuna yo madame. Lelo to loba Martin Fayulu a congolais. Oui. Oui. Luka batabandu no tuna bengisa mutu un vrai mutabandu. Tuna e pas ba Martin Fayulu. Na ko confirmer lelo que Martin Fayulu a congolais. Pourquoi? Ba dire na na top Congo. Martin Fayulu batounie ba peso 5 millions pas Félix Tshisekedi pour sa élection. Atounie madame Webinga na zaki na. Na zaki na Cameroun ndo sa musala Kabila na yaki a sa musala Kabila. Si Martin Fayulu ajo ya pesa. Ajo Martin Fayulu a pesa na njili ezaki zamba c'est que maman na zaki makaka. Tata na zaki gorille. Ça veut dire quoi? Ba occidentaux bazo sakana na Congo. Ba moni que peuple congolais fongoli misu le peuple congolais fongoli misu baza ba pathétique té ba comprendre il faut te voter moi na Congo yango moni ba voter Félix mais 75 que wana na bo il faut battre 80 quelques pourcents madame to za na place yo ba beti bisoke il faut ça la lisusu musika bana balela Constant Mutamba babini bana macho balela ba Constant Mutamba babini na ba fait quelque mais moi mboka Martin Fayulu abini na 13 mais non lo baboya Martin Fayulu ye moko ba dire na ye premier grave point ba que Martin Fayulu c'est un pratique politique Martin Fayulu a lobby très bien fongoli munoko na ye wana ya mabe wana
alobi nini soki bolingi nga te bovote de père et de mère. De père et de mère c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi. 5 millions ya propagande. Amuta alobi kazaka mbongo na ye déjà zwango na nini. Mange faila kenda ndenge nini kolinga ndeko eto. Naloba yango nalanda ba information bafanda veni moko na ba eto. Martin Fayulu boko ndimanga prophète politique un jour. Martin Fayulu ce n'est pas congolais. Aza congolais te. Na bandundu na tokutana na koko moko dans 2 jours. Koko wana tuninga bino bozotanga Fayulu. Fayulu aza congolais wapi nga na botami na bandundu. Ayebisanga bakike mulumba batia bambongo batia bola tsanga mama Fayulu. Yo da bando mona okenya na ndaka Fayulu omona ndeko Fayulu. To mama Fayulu. To tata Fayulu. To bande kwa Fayulu. Mama toza ba ignorante. Toza suba zoba te. Donc opposition non société bazaka ba étranger. Opposition nana biso tolo ba te ndenge za. Ba opposition non tout ba étranger ngo ba voter ba ngote peuple à comprendre. Martin Fayulu c'est un Congolais qui a lobby ba député na e. Bon qui repostuler te moi qui repostuler première défaite. Deuxième défaite Martin Fayulu a lobby. Bon, ça t'a bolingi nga te bon voter des pères et des mères. Deuxième défaite. Troisième défaite, Martin Fayulu a lobby. Na nile be élection pas bimi le chèque. Ya linga kami ya bima deuxième. Mais mutabimi deuxième. Non. Et bon, on a bimi deuxième. Na tuni bino boye bina. Numéro 3 bino boye benga numéro 3. Mutabimi deuxième. Numéro 3. Libende toke dans le opposant pe amakasi aga opposant makasi ndeti na. Mabimi deuxième. Nana bimi deuxième. Ah. Nana bimi deuxième. Yebisanga kasi mutabimi deuxième na numéro 3. Numéro 3 obino bozolo ba numéro 3 lingala ebité. François Malonga ebité azaki pêcheur. Aza sona 46 passeport. Katumbi otambola na sola makila ka jombo na mutuna e. Katumbi otambola na sola makila Cheribe Okende. Lelo Katumbi kena loja aloba insalité na munoko yango moni akatani. Yebi eloko bataloja basali Fayulu. Babengi Fayulu yaka biso totondi plein tozo zelo Fayulu akoma na aéroport à loja boy. Akuti RVA na RVA. Ça veut dire quoi? Peuple congolais comme ko sakana bango à comprendre. Lelo Moïse Katumbi ayebate dossier ko fungwama. Tant que le gouvernement va baboma Cheribe Okende, il faut l'accepter. Après, qui se quede à Kangi et Poni, dire. Mais le cambouis à tonalité, le cambouis à Koye Balingala, ils appellent la bande de Bélé, Oyo, Babotama, Obakola, Awate, Baye Balingala. Nalobi, madame, Batoyo, Bakola, Ate, Okola, Ate, Obotama, Pina Congo, aucun recours là, na poto za Congo. Au sort ça des pères et des mères. Non, que baza ba Congolais, Mbujima est en Afrique d'ici. Non, madame. Mbujima est en Afrique d'ici. Katumbi, botia ngai émission Katumbi bazaki na pirogue biloko abanda koloba. Tata na abanda koluka mwasa. Katumbi za mwana makamu. Te tokende tozonga Katumbi za mwana makamu. Mama na zaki boy. Ya tata ba Katumbi. Katumbi tellement tata na ya zana ya ambiancer momeli masanga sentiment ya zumbo excusenga sentiment ya zumbo ina e bon abotisi lo Katumbi libabe na Congo. Katumbi za mwana libedi lelo boluka boloba nini mama batutu bazolo bakombo ya Augustin Kabuya mwana bute Peter Kaza di fierita idepes eza ni fait bazolo bana bango te bazotakende mokonza mboka. Biso na UDPS tokotikalaka jamais. Augustin Kabuya a dénoncé le Komoko. Batu balobi na ye présidium ya union sacrée. Balobi na Augustin Kabuya sa la liste attaque parti au pouvoir que pesa na saigné. Augustin Kabuya lobi ndenge PPRD bande ko nommer ba député. Biso na UDPS ozui. Ozui totikali la lutte continue toujours. Lobby penga pena oya député son ajouté ça continue. Donc le gars tricher pourquoi? Pas présent ça tricher. Donc tricher pourquoi? Tout à l'année non majorité. Pas tricher. Mais dans le temps le bango a cracher dans mémoire à docteur Etienne Tshisekedi. UDPS tout ça ba ta tricherité.
na autorisation Jekobeya c'est un fruit à UDPS Gentini Mouyibi nani Jekoko c'est un fruit à UDPS Peter c'est un fruit à UDPS tu vas voter bango massivement to konto longo la UDPS na makama biso te pour nous soutenir mboka te pour to bongisa mboka pour nous soutenir mboka pour bongisa mboka mais bozo zala pe bande ko mususu pe bozo kenda bozo inciter ba bozo finga bango neti tozalaki na Zandu tozalaki na marché na hôpital général ya biso oya Kinshasa mama ye mobabi mama ye mosoko okoti obosani kena na République démocratique vraiment babi mama ye molaire président yaki balobi donc ezalaki vraiment pagaille panique moko esalamaki wana vraiment bato vraiment bazalaki ebele mpe bazalaki ya kosepela mingi ya komona programme il y a la présence il y a président parce que les gens on a zaki on est sengo on a zaki nango vraiment et comme on s'en a maloba il y a la présence il y a président de la République na mama et mo vraiment na ba malade o bazalaki o bazalaka wana ba bima kala ba ko mona modèle mama et mo komi bon on soit zaki ya kosepela mais le mo sala ika moi passi bandeko bazalaki libanda bazobelela gentini mo na lobi no boye yo moni yo za songi Quand on a yoza songi bolimbisanga na bengi journaliste songi pourquoi oza muto a vérité tangu nga sentinelle gardien du temple na lobby que Chantini c'est un voleur mutu tu fandi mbonga marché yazan banzela aya na Zandu boy vila Kinshasa yoka ba humilier yoka nanya kolinga madame nanya kolinga madame nani akolinga baimilie président natakenga naza gardien du temple molobela mokonza mboka na olinga ngo te baimilieki président de la république ayebisi Chantini so nazokosa bavideo eza omoni nde baimilie nga oyoki likolo na yo presse akasavu mbongo ebima deja eza wapi presse elengesa batongaka 1 mètre na 1 million quelque mais Chantini abimisa 3 millions babenga moyibi te ndenge nini président kota na kati Zandu eloko esalami te aliembonga Zandu lelo nalobi madame iboremese Godin mpo iboremese bajekoko géral mulumba boremese bablaise lum tant tozodénonce bino bozo biso lokwa toyini Chantini po abimisi ACP eza le roi de Israël te ACP eza baimpela te ACP eza baIDPS te lelo Chantini akomi nani na mboko ayibi batika ye asali mabe batika ye pa komi nani camarade ya moninga président za moninga na bango te aza camarade na bango te président bundi ye moko na ville ya Kinshasa le seul gouverneur a saboté mandat chef de l'état et c'est Chantini Ngobila azo mérité face na prison na modi mokolo asepelaki ntango babimisi résultat ya mokonzi mboka osepela mpe bwayoki elenge mpo ya liso oyiba osaki vanta bajiba ye Ngobila mais fila Kinshasa eza sali te ngambelo alakisi bosoto mbula ebeti kaka liboso no awa donc ofilma yango te liboso no wana ya poto presse hôtel de ville kaka hôtel de ville obima sabena te mais tala ndako ya Ngobila emo atie couleur atie biloko tu nyonso mais vila Kinshasa olingo bongisa te toloba te nando kumisa Ngobila Ngobila bandaki bien nini aleka na top Congo baposer question bi ville Kinshasa ezo dépendre na numéro 1 on est président de la République non numéro 1 c'est président de la République tant alobi bongo ça veut dire que Ngobila ebine politique deuxièmement bi yasaka motindi yaza motindi so azosala koto bobi kata mikolo koto kende kosala esika boy aki asali batika kokondane ye bon yoba président mutabimisi 3 millions po tongelengesa président de la République mutabimisi bambongo etonga prince président de la République gouverneur mutu azwa déjà osala nini babenga ngoni association ya badepute oyo kanga en otage ya provincial lelo oyo badepute provincial baza na baproblème opesanga raison atake prophète politique mbongo Ngobila defa na babar na deuxième mandat badepute provincial baza na pasa kofutama il faut
eleka lisusu 5 ans 5 ans 5 ans nani azolobela likambo yango apanga na Godin Mpoi lelo bato basala na hotel de ville bafutamaka te lelo président nde moto alobi ke afutama bango te ngobila tika kojue na moto tika kojue na chef de l'état aza masana yo te ntango ozoleka na top congo oyebi politiki te kipe makambo imana ngobila gere imana mabe nde vila Kinshasa ogera ngo bien yebisanga te toloba yebisanga ntango leo totanga ngobila c'est un fui ya Kabila ngobila yaki nde azalaki pio ya Kabila koluka Koko pe babiki ngabwa kutu quartier mokelo kwa nalobi boye te keso tuni ngai obimisi mbala moko sondage na yo na personnalité na yo Jekoko aza un homme intègre Jekoko aza moto alingi mokonzi ya mboka ye nde moto abimisa basekret bele ki akoyebisanga Blaise Lum kokotela ngobila te ngobila alingi mokonzi ya mboka te abomi ville ya Kinshasa lelo ntango otanga Jekoko mpo nayebi bakartier te zwa kamera na yo na cameraman obokita Kingabwa kutokoma te mpo deja nakomaki na ukakola baimage te tumba chikela na OVD mokonzi ya mboka pesi ordre basala banzela Kingabwa grâce à Jekoko yango place omoni rankine ekosa ekota rigen bakonga ya pa matana dank ya inauguration Jekoko abikita moto na mbindo fanya moyibi kita ça veut dire quoi Jekoko a joué na ye asali o balobaka deuxième personnalité na hôtel de ville mutazo gérer mbongo signature tout c'est Gentini Ngobila yango Jekoko lobi ville à Kinshasa eza salité c'est très sale il faut batia Gentini aux arrêts nazo senga justice na biso mboka il faut bakanga secrétaire général ya ACP na badiro ya lobby azo craché na mémoire docteur Etienne Kisekedi ya kotanga kombo Augustin Kabuya na Peter Kazadi na tricherie ala kisabiso preuve sinon que UDPS ko réagir na ndenge nango UDPS fandi kimia debo réagir que pas papa biso Frank Diongo mais Frank Diongo c'est un malin amboshila nene Frank Diongo azolanda Moïse Katumbi na mbongo ba occidentaux c'est un grand voleur yebi mo sa Franky Diongo c'est là yebi mo sa Franky Diongo muto est-ce que c'est ça zela na zelisa na zelisi ko de sama plateau na ngai bon zela pour appeler cette information Franky Diongo ndenga zawana mwasi na bana baza na poto bakabwana Franky Diongo yebi ko gérer mwasi na bana te Franky Diongo parti politique no moni studio wana bo gérango te lelo Franky Diongo toyokele ma na prison abetaka présidentiel sera Kabila Mandef bakanga e Franky Diongo aloba na prison pesa modo de bon voter 4 wana sera 2018 fayulu mais Franky Diongo mutabimisa na prison na président Félix pourquoi cause l'ingrat Frank Diongo bapese te iso na vie nanga Félix apesa ngai loko te mais na lobela ke butu moi pota libumu banjile bima po na pouvoir ona lita bapesi Frank Diongo mo envelo babizala kinya Frank Diongo alandi matema za mukala Moïse Katumbi lelo olingo lobani Frank Diongo lelo tema lelo bakangi Frank Diongo na peuple congolais mabe Frank Diongo c'est ba voter batuni Franky Diongo okiseke Félix aza mwana obela mafi na mutu Félix akoza mwana vérité Afrique akoza mwana Franky Diongo quel raisonnement Franky Diongo batutu na komona na Congo bazo raisonner le raisonnement na bango kiti na sama Franky Diongo boyoki ba dire na ye Félix aza mwana nganga mona ebaki toyoka na bande ko pousser bato bakanga bande ko pousser que peuple congolais da éduquer ye après ça l'interview les peuple congolais bato bazaki ene zaki baza ba rwandais non peuple congolais mais bazé ngambuni yebisanga il faut qu'on se parle peuple congolais bazé ngambuni ce n'est pas une peste yoka bato bakangi Franky Diongo na boyebi nanga na information nanga hein baza peuple congolais
ngai pe yoka madame information nga baza peuple congolais et donc que mopandi sango baza peuple congolais mais deuxièmement baza bandeko na biso ya UDPS nani tolobake UDPS barwandais baza bacongolais nalobi parti au pouvoir eza no violence mais soki oluki kotia mosapotuninga question na répondre parti au pouvoir baza no violence UDPS mais soki oluki kotia mosapi na président na biso tokomema yo mpe na niveau komema mais n'explique bien mais yokana no esili te topesa mot d'ordre na peuple congolais balapide matata ponyo muyiba masango alukanga lonzo topesa mot d'ordre balapide Denis Esanga o asalaki rébellion na peuple congolais topesa mot d'ordre balapide Franky Diongo mpo nini balingi résultat malamu te na Congo balingi peuple congolais adéveloppe te bazolinga kokumisa un étranger baoccidentaux batie comme pire bino bondimi bino bajournaliste bondimi batiela biso tozonga na bowumbu wana est-ce que ebike soki pouvoir en place eza na baopposant ya makasi te mboka etambola nayebisi yo baopposant nde biso nde batokomi lelo baprésident de la république siko opposant nini oyebi politique fayulu akima na ye déjà cour na UDPS toza na opposant te yango président Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi atravaille na ye mpo tozokomisa Congo kala mine te royaume ndenge na Chine basalaki kotika président na bango atravaille nde mpe biso totika Tshisekedi atravaille mpo tomoni adversaire oyo abotami nanu te akoganye Félix aza te yango tobi totike mpo aza na amour ya bacongolais lelo atieli bacongolais gratuité ya kobota gratuité enseignement lelo azozwa na deuxième mandat azotia ya secondaire lelo mpo azotia su ya malade gratuité ya malade bondima félicité babi atie gratuité ya maternité mpo bato ya mboka na ye baza ebele awa babotofele te wana eza information ya bato ya lamuka bato ya mboka nete bango baza bacongolais asali yango mpona bacongolais Tshisekedi madame ekole ya Tshisekedi c'est un kasser mais Tshisekedi aza lisusu kasser aza président bikolo nyonso totika bahaine totika bamotema mabe moko boye ezoya Tshisekedi alingi bikolo nyonso chef ya cabinet Tshisekedi aza moluba te adjoint na ye mpe aza moluba te premier ministre aza moluba te biso toza bato oyo tokoki kocreye te ki tribalisme nde Fayulu azocreye mais jour bato ya bandundu ebele bakocomprendre ke Fayulu aza moto ya bandundu te baolanda ye mbango wana boloba mpe UDPS mpo nyonso te komiso peuple congolais atomboki akangi moto amanke Félix bolobi UDPS. Ok, merci mingi. Gardien du temple, la tomoke na biso na moi, shit na biso. Gardien du temple, est-ce que esikape à son âme d'un père Etienne Tshisekedi, notre papa, notre coco, esikaza, est-ce que vous avez la fière na mwana na ye pe na bana na ye nyonso tu oyo ya UDPS oyo baza na makila pene ya UDPS na mosala baosala lelo kende na mozole kende mema cameraman no film omona foto ya Tshisekedi eza oseka ti lelo na akangakanga azaka osepela po mission asalaki na mwana abimisi na explike o moke lelo Félix Tshisekedi akomi lelo président de la République eza grâce à Dr Etienne Tshisekedi na bana nyonso te moto alingaki politique lokola Félix Tshisekedi aza te jour Mobutu aloba na dernière marche alobi Tshisekedi azobimisa bana bato abimisa bane moto abimaka na marche wana eza nani Félix te oyo tobenga ye ranger lelo oyo mama mati akomi sembesembe mama mati akomi ngebungebu mpo mwana nazosala mosala malongo emonani Tshisekedi aza na esengo makasi me mokolo Tshisekedi obima na mozole atomboli maboko babeti maboko mokolo baokanga Kabila no comprendre ebandi déjà ebandi nalobaka nalobaka. Ok, merci tokomoke na biso na suka Blaise nganga mi kobenge garder du temple pour garder du temple na mona ngo sonaka makasi sonaka penza bien garder du temple tokomi na biso na suka mpona émission ya lelo message ngo kolancer na peuple congolais nyonso partout dans le monde bona na moment message na relancer na peuple congolais premièrement bakumisa Nzambe
babimisi candidat na biso choix ya peuple congolais ba occidentaux te c'est Félix Antoine Tshisekedi Lisa sebeti te Pine tumbami te feti na feti babosani kukebo na nezalaki na remercier président Kadima il faut toluka monument tosalela ye banda babima baprésident seni mutu asala elenga sepesa bacongolais lokwa Kadima zaki lelo kin eza kimia mpo babimisi baantivaleur 85 me baza ba 1000 et quelque bakobima malembe Kadima bimisi bao bakendaki koluka 21 na parlement oyo bakendaki kotriche loposo mbongo na remercier chef de l'état Fatou Tshilombo ndenge bapesa baresultat na ye te malgré tabimi na ba70 quelque me biso olingai ba 89 mpo résultat ne yango wana résultat Félix yango wana na remercier na molonga ne mama Denise ndenge asoutenir mpo biso tobima na bamama Moïse atambola na mwasi nende Burundi olobani mais mama Denise na pokwa Félix alali ya bimi nyau na este bokilo na bino numéro 20 il faut voter abeti kuna kingani bokilo na bino Félix numéro 20 mais lelo moi ça katunga olobani na Burundi tout fait azana ba compteur à diamant na Kigali Katumbi mutazo renforcer M23 bakangi Salomo presse bolobate liwa kajombe comme ombrier Katumbi lingale kimi bana mai balela bana veya balelo lobini après wole ake bayibi nga bayiba yo nini étranger moi libebi baboto na mama na zaki boy papa na senta boy moi libebi moi na makangu tanto comprendre fayeba Katumba lobanga na okima na obosa likola sapato siko tosuki wa tozu sous pouvoir yango siko tozo ça l'effort tozo siko social ya peuple alia batu bino ba journaliste bolimbisanga malgré tout etika muke bozo poser ba question mais boye baté quel social ta boye ba social les amis faut koyeba ko détailler social bo potoyeba et là biso totika mengo za kolia ba congolais c'est fini après maman to comme ça Fati roi maman Denise comme presse nyonso tu wana ça veut dire que bana Congo na sepeli mingi tolobaki UDPS ko organiser ba élection malamu yango pe bomoni ba résultat mbuma na yango coup de chapeau na UDPS coup de chapeau na secrétaire général oaza calme oaza l'aise na Peter Kazadi mboka eza bien tozozela président de la République a pété serment bongo total a tobimisa informateur bongo tobimisa premier ministre mboka tambola président bunda pona kolia peuple Kananga bloqué. Ok, merci Mingi, gardien du temple, merci Nalingue, Ondima qui invitation à Bisso, Yayelo. Merci Pena Baboni, Nabisso, nous à Correcteur News Télévision, pour la fidélité, Nabino, pour la confiance, Nabino. Et meilleur V, bonne année, Nababonné, nous à Correcteur News. Pourquoi pas à DG Rachou, bonne année à toi, bonne année à Uve, vraiment bonne année à Yo, bonne année à Mano Christian. Bonne année à Léa, Léa Lipasa, il y a DG Rachou, bonne année à Yo, bonne année à Christelle, bonne année à Jocelyne Moussaou depuis Kiminga vraiment, depuis Suisse, Jocelyne Moussaou, Babi, journaliste Moya Makas, journaliste Mounene, puis mes condoléances à toi, Christelle, Jocelyne Moussaou et Siko Zali, Nanengo Chokoufe la Coco Nayo vraiment, mes condoléances à Bandekonion, Sope, Babungisi, Bazaki, cher pour Nabango. Na fin de l'année oyo pe na début année oyo vraiment restez toujours branchés sur Correcteur News pour tenir dans ma prochaine numéro. Bye. Correcteur News TV, awande correction, il y a ba news tout. Donc, awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.